Bon week-end, bisika bon sobozwami na Kinshasa to libanda mboka tozawana na toujours na souci à conserver bino na cadre émission Kindoki politique wapi tozala kawana pour analyser l'actualité politique ya mboka na biso elongo de partout dans le monde bisika bozwami na Kinshasa na kati ya mboka na biso tope na libanda mboka mbote na bino bonjour bonsoir réseau dépend na air nino zwi libaku ya kolanda biso na cadre émission oyo Kindoki politique ya mokolo na lelo esengeli boyeba que bandeko yalamuka bazalaki parmi bas sujets d'actualité bien sûr bazalaki na conférence de presse lobby eleki wapi bapesaki quelques programmes concernant Bobimi Sinzoto ya camarade d'avant kalala oya kufaki na marche esalemaki le 16 octobre dernier bango basengaki que l'état congolais a fongola banquette pour que asa la justice na nyonso ndenge lekaki donc lelo tozolo boye bango baza déjà na morgue pe kokende kokunda mwana mboka oyo atikaki mokili lor ya marche oyo elekaki ye azalaki bongo tabasé na ba personne non identifiée et lisusu esengeli boyeba que conseil de ministre esalemaki lobi eleki mo ba point ebele ezalaki na ordre du jour notamment ba point ya santé wapi gouvernement est constaté moi léger augmentation ya bato ya COVID-19 pe basengaki que population et se faire vacciner ndenge balobelaki jusqu'à là car 1% ya population de se faire vacciner dossier topé situation est ezalaki pe aborder lisusu makamunyo sitalimbo kanabiso et l'Obama qui autour il y a conseil de ministre Selemaki par vision conférence alors pour na émission moko na lelo na cadre Kindoki politique to embeli bino bongo papa Robert Kumbu o azali bongo moko ya lisanga ya Union pour la démocratie et le progrès social la elongo tobeta mo masolo sur ba question d'actualité o ezali bongo ko salema awa na mboka na biso mikolo o nyonso tozali na yango papa Robert Kumbu mbote na yo mbote maman journaliste. Bonne santé. Ça va. Ça va alors papa Robert Nkumu tozana yo lelo na plateau na biso bandeko bayebi yo déjà ba mesana kolanda yo ba réflexion na yo sur mboka na biso lelo oyo bato ebele bazolobela likambo etali ba voyage à président de la République pe kozonga na ye na mboka accueil o ezalaki réservé pour na ye balobi que mingi ba polémique esalemaki autour ya question ya ke ya chef de l'état yo na ngambo na yo o analysaki likambo ngo boni te bon ou ezali tinate o bato baloba biloba soko moto mokonzi akei azongi bayambaka ye en principe mais bino opinion nationale baike ba opposition bango ndenge batangaka voyage ya président balobi asali 1000 voyages ou 2000 voyages ou 3000 voyages mais kaka bato bana balobi pe mibembo miaye mais pesi litomba te na ngambo ya opposition na ngambo ya pouvoir balobi était à sali 1000 voyages 5000 voyages même baloyo ezali voyage ya suka voyage ya suka ya munene OK Zambi maman soko président azana pédagogie ya musala na ye kutimboka na libulu moni biso tuza balobi tuzali batoyo baloba kana ebale soko bolongwi awa na Kisasa boza kunana pobo kende Kisangani bokomi na Bweta obino bobenga rational na li français boato bozindi
tango boto bozindi ou bien masua mazindi basala ndeni bato baye ba secourir bato batie bango na mokili na libongo capitaine Moussala asala gadi alubola boato ou bien masua na se likolo ya mai na se ya mai po atombola boato to masua mazala na likolo po bato bamata batu bana na lisuzu bakende mobembo mwa bango continuer voyage mboka na biso Congo Tshisekedi azwi yango na ndengeli ena mboka na biso ezinda na se ya mai abundi azobunda po abibisa ngo na mokili po to banda konana tokene mobembo mwa biso po mobembo mozali esi ya bolai yango aza kobunda na ndenge nini na pédagogie na ye alobi mboka na biso ezali na kokoso mingi na bapaya bato ya mayele banganga mayele bayebisaka biso ke Congo depuis 1885 la conférence de Berlin ezalaki na protectorat te ezalaki état indépendant du Congo, c'est-à-dire tozalaki na colonie te na yango tango bato ya mikili ya poto bato ya mayele bato ya bongo États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, bapesaki roi de Belge lokola capitale asendele biloko ya ekolo na biso kosendela na mikili miso tito ekozwa lipanda ndenge moko Mobutu asali ndenge moko tango Kabila mwana na papa bazwi bokonzi bakitisi mboka ezindi lokwa bomati na bwato bato bozina mai ndenge il faut bato bana ayokana na bango vu aussi situation géostratégique ya Congo. Le Congo est au centre de l'humanité. Ezali na kati ya mokili. Nzambe tambo asalaki mokili. Asali mokili, alali biloko nyonso azalaki nango oyo ya suka ekwei na Congo. Biloko biso bya mokili oyo Nzambe asalaki. Asali mokili monso, mokili mobimba. Biloko etikalaki na ye bikwei na Congo. Aya kolamuka biloko pe tango etali biloko etikali na Congo. Sikoyo convoitise ya bato banso ya bonkili. Bato banganga pe abayele. Oyo baleki biso na bwanya banganga mayele. Balobi ba minere miso mizali na tableau ya Mendeleev. Sur 52 minéraux, 50 eza na Congo. C'est-à-dire ba enjeu planétaire ezali awa. Il faut koluka moyen ya koyeba kolonga bato banso ezala ba américain, ezala ba asiatique, ezala ba européen, kotia bango na esika moko pour que mboka la biso elongwa na paso ezali siko. Papa kumoto timeli otango loba. Oui, naza koloba pona na pesa ndimbola bato baye ba po nini Tshisekedi bayambie. Po nini na voyage wa mingi? Po aluka moyen apaiser ba conflit ya bato banso. Un certain moment ngai na tango bitumba ya Afdel Bandi tokutani na président Tshisekedi. Président Tshisekedi ayebisinga boye
Etienne et ça Félix te alors bien en kumu omoni likambo yezo yawa likambo nene bato balengi ko bengana Mobutu mindele mais eloko bazali koluka bapanza armée na ye et puis bino Équateur ndenge alobaki na ngai bino Équateur bozala ba commerçant mbongo mingi te mais attribué à pouvoir da bino métier de l'arme bozali na mibali oyo basimbi mandoki oyo bayebi nongi c'est-à-dire sécurité balingi bapanza yango bino Équateur il faut bosser attention baye pour bapanza armée na biso boyebisa Mobutu toyokana na Kabila puisque bato bazala sima na ye na mindele balingi bapanza armée na biso na yango na sali na moni cardinal Echou na moni papa Bokele ale na yebisi bango likambonina tala ta yebisa bo Maréchal Mobutu andimi kaka bato bandoki basilite baye ko yebisa ete Tshisekedi azali traître bayo kana traître te ye agresseur to kana na Kabila agresseur te na sima yango baye ko panza armée na biso banda wana tile lombo kana biso eza kozinda na yango tango akei mobembo auti de Israël mais on donne tout na particularité na Israël yango na dokita sikoyo auti na Israël qui particulier auti na Israël aye na G20 na Italie na Roma pe auti aye kukuta na Écosse na COP 26 mama na ibisayo réunion wana ya G20 bato groupe ya bato ya bikolo tuku mibale na président moko ya Afrique azwa parole te aucun pays africain aucun président africain a pris la parole na G20 poni ni bango ba poni ye aloba baloba na ngai na yo tuyebite mais na niveau wana bango babandi komona Félix abandi ko azako bunda ko bimisa boato na likolo ya ebale il faut bayokana na ye ya mibale na COP 26 obi eloko wana ya ba zamba depuis Mobutu akende makambo ya bassin du Congo mbongo ebimaka wana ezalaka na maboko ya Biya na Sassou Kabila tikala kokota réunion wana te rien azali kotinda ba ministre endunga kendaka deux fois le kirangai samputu mbala moko oyo pe autai kolongwawa mbala moko Kabila tikala kokenda réunion wana te ba ressources na biso batu bazala za monene makambo nyonso ezali protectorat na Angola na Congo Brazzaville ou na Cameroun mimbalo oyo bayi kotia biso Félix alongoli biso na bozoba oyo Kabila tikaki biso na ye na papa na ye na se eh ben pe place à nini papa kumu pepe aloba we moto oyo alingi kolongola mboka na biso na boumbu ezali te po ya mbongo mama journaliste ngai papa na yo Robert Kumu nakoki kolingana na nzala ke moto asomba ngai na même 1 franc jamais papa Kumu alors honneur eleki mbongo yo moko yebaki ata wana Brazzaville bangi koloba na biso nini tikanyuka boma congolais boma zairwa boete
pour nini bozoba dignité zate sika depuis maréchal akei Félix a commis kozongisa dignité na biso mama tango tozalaki biso ba zairwa olative costume abakos bayebi moto wana za zairwa dignité ata oza mbongo te justement papa Kumu dignité nde eleki mbongo mama tika tuna mutuna oyo à tout moment bopesa biso discours oyo ke chef de l'état ekobimisa Congo bisika ezalaki ya mabe ekoyaki tout ça na processus ya kobimisa wana si akomi na niveau nil parce que discours wana bopesi ya biso yango pendant au moins 3 ans population ezomituna akomi dia na niveau nil pe okende ti wapi kobimisa na Congo ndenga azolobela et puis les deux tango azolobela ke voyage ezalaki na particularité makasi ya salibo concrètement nini ya memi na mboka oyo kosunga population na répondre ya mibale nyonso mibale bana oya mibale wana d'accord amemeli biso dignité azongisi biso na dignité elongola pasi ya mama pasi na bomoto eloko eleki bomoto eleki te nayebisi yo ngai Robert Kumu papa na yo nakoki kolongwa awa ti masina makolo pona senga 1000 francs ya ticket na senga kate ngai pe soko tokutani na moto soko akabeli ngai oma nakuyebisa ye naza ticket na ngai nazokende tout n'est pas entraîné sur la boue yo moni bato mosusu bazali lokola bibwele pona nini po bisenga senga po bozoba dignité ezate biso bakongole tozalaki na kotiolama vous rendez compte maman mboka na biso ezala pris en otage dans moi pays lokola Rwanda Burundi nyonso wana kozanga bomoto depuis Kabila Joseph Musée Rwanda Burundi na Uganda bayaka kotiena bokonzi awa bamona biso lokola bibwele dignité ya biso ezali lisusu te pendant 23 ans tozali lokola bato bilema tuna bato baza na poto soko ba Rwandais balobaka nini français aba congolais mayele te biso tozwi bango lokola ba esclave na bango po nini dignité ezate ezali mbongo te lelo dignité eza restaurée mais oui soko keini sikoyo okomona après un temps on sera respecté et on est respecté puisque basi oyo bato mosusu bazwa parole te président na biso azwi parole na G20 maman na diplomatie pour appeler sur prise de parole na réunion c'est qui bato ko respecter yo on n'accorde pas la parole à qui que ce soit ce qui si on ne vous respecte pas franchement yo kanisi ba les mindele nyonso bavandi wana troisième prise de parole Félix c'est pour Asa Félix sans que bato ba organisateur ya G20 banonga baeba oui il doit parler troisième prise de parole après États-Unis premier organisateur il est Félix avant même Russie avant même Chine ils allaient se quitter sur le plan diplomatique c'est ça cette valeur là yami balé eloko ni na memi ko processus na bino ya kotomba mama kotomba mboke uti wapi moins 20 oyebi linéaire ya mathématique 0 moins 1 moins 2 moins 20 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 10 olongwa la moins 20 soko komi na moins 10 ozotomba la te mais bato ba ko sentir te mais vous progressez puisque
la chose est sous eau. Bakambeza na se amai. Mais yota ngozo bunda ozo tongwana. Batu bakomona te bakomona kaka ndenge zo tamwa mais olongo na place initiale na moins 20 okomona na moins 10. Si vous progressez aux akobunda pour que et comme à zéro. Mais c'est ce qui a justifié full wala to mona ki. Mais oui, bah moni que oui, toujours mata. Ata to la nzala mais toujours mata. Bobenyango démonstration de force. Est-ce qu'il y a eu déjà qu'on démontrer force? Est-ce qu'il dépasse la compétition pour la démonstration de force? C'est ce que j'avais dit même à la présidente, la secrétaire générale Kabouya. Dans l'obité, et le gouvernement est Kokufa. Et Kokufa. Et le gouvernement est Bango Front Patriotique. Et Kokufa. Mais c'est que surtout au ça marche au coin bisa bato matema za l'alerte. Est-ce que par force na bango zawa? Non tika bango. Ekufi non temba ekufi mama. Balusha banini balongwe. Balobito kusanga biso na Kabila te. Et pour ni tolobaki Kabila akabwana na Félix. Et biso to kena kobenga Kabila. Sikoyo Kabila azala chef de file de l'opposition. Non, les coups, ils ont beaucoup. Et maman, Yangola Kansi, d'avoir bien répondu, Namotuna Nayo, Tolongo na moins 20, Tozako Matana moins 10, Potokoma na 0. J'espère que tu 2023, beaucoup m'a quand même. Population est mon. Si. 2023, 2022, si, on a année d'action. Oh, année d'action, où t'as que les catés 2022. Oui, ils ont une perspective. Perspective. Mais c'est année 23, 22, tout comme on avait 20, la réforme qu'on a mise en place et puis l'exécution des réformes. Tout de temps mini na ici quand na papa ben kumuto poussa na mwandambu grève ya ba enseignant kino lolo ba discussion ils ont continué kasi nanu compromis à malonga et zoamité entre gouvernement na ba enseignant alors que banande bazo souffrir un mois diront bananu ba songi classe. Makambo ya ba enseignant ils ont mauvaise foi. Le gouvernement to ya ba enseignant. Ya ba enseignant. Yo oza mama oza mobali boswani sikabuza uti nazando oliola mabiloko obandi koswana yo na mobali tango buza bato bavandi sibino basalaka nini nabozi yanga na lamba na biloko puisque tukolia n'est-ce pas bon tant que baza pour négocier, ce qu'on va du compromis. 90 jours, sans avoir l'équipe, qu'est-ce qu'ils font? Ils feront. Bakosa na bananini, puisque résultat est kozouam. Compromis est kozouam. Alors que constitution le biso 45 jours et coquille sans banabatanga, ne on les a déclaré blanche. Oui, bakosa la nini. Ce qu'on va déclarer école année blanche nako et puis compromis est zouami. C'est pour cela na grève balobaka soko buza ko négocier basala ka grève te basala ka grève soko compromis joamité maintenant bango bakoza na problème soko bakoyokana na l'état bakoyokana puisque nous suivons de plus près makambo wana bakoyokana soko bayokani mikolo eleki bana batangite ils vont revenir quoi pour ce programme ils ont la mikolo ils vont faire quoi bakoye bisa bana nini ils ont mauvaise foi c'est que biso ba tolingi mbuka na biso te comment ça fait que ba père de famille bazo mais maman bana oyo bango baza ko kende kotangisa te bana banani bana ba enseignant ba otanga et moi kanini général mauvaise foi bolingo bozalité damboka omonita ko mosusu soko za na kanda kolekisaka kanda te e bango pe ba enseignant bavandaki
9 mois na Covid bavani na ndako l'État futaka ba mbongo bafutaka boto pona nini po ya musala no mama tango vani na ndako l'État azofuta mbongo ok na musala te puisque Covid ezali olala na mbeto sandi eleki ok kozwa mbongo po ya bolinga mboka no. Non, nous devons savoir qui est tout le monde na biso. Vous pensez que grave ba enseignant eza moko ya ba signal fort comment que gratuité de l'enseignement zotambola pe malamu te. Gratuité de l'enseignement ezali constitutionnel. Ezali à féliciter. Ezali à gouvernement. C'est constitutionnel. Quoi ou pas toqué donc ezali constitutionnel, tout le monde doit respecter la constitution. Nakanisi baleki na biso wana bameka, ce n'est pas parce que l'État toujours état de droit mais ils a la paix libertinage te. Ils a libertinage te. Il faut tous en abolingo na mboka. Ce que tout ça nous ne ferons rien, on va tourner en rond. Tu quoi par l'émission qui est politique? Peut-être il y a banane bazana étranger. Il y a président et moi c'est cardinal za banate. Cardinal bon. Les prêtres n'ont pas des enfants. Ils ne se soucient pas des enfants puisqu'ils n'ont pas d'enfants. Ngaile ki nanga ya za sango akufi. Mais tout le monde il y a quelqu'un il n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis. Mais il a souci. Il a souci. Parce que souci. Parce que il a bangoté. Bango va voter. Parce que souci d'abord n'a pas tout. Bazuta la bango na bango. C'est pas sérieux. Ils n'ont pas de soucis des enfants. Parce que bango bazar n'a pas naté. Pouvez-vous lancer maman, où est le degré? Il y a cupidité, il y a bateau, il y a enseignement, gratuité de l'enseignement. 5 millions d'enfants non scolarisés. Bayebi kotanga kokomate, bana million tuku mitan. 5 millions d'enfants non scolarisés. Pour yo za mbongo bana no batangaka oya voisin aza mbongo te azotanga te ozosepela wana moningo bozali ya la fait bozala ye bana na ba tanga te tango bakoli bakozala kuluna tango bakuluna ba woboto la bino basaki pona nini. C'est ça l'injustice sociale. Il faut éviter l'injustice sociale. Il faut permettre à tout le monde le moyen de vivre décemment. Et c'est ce que le président est en train de faire. Mettre en application gratuité enseignement. Mais c'est constitutionnel. Parce que Banda le chef de l'État actuel, le président Félix Tshisekedi, a coûté yango namibeko a tient en application. Et bandi le loté tant Banda ko tient en application. Est-ce qu'a préparé qui nyon sozali kolanda pour que gratuité ici. Maman, omonie. Tango. Bonne foi ezali. Bonne fois ezali sokoza bozana ndako mwana beli vous aviez prévu que non mwana kobela obema en hôpital hein alors il a vu en tout cas il faut bana batang de degré de force 5 millions il faut na bango batang faut pas que tout kala na bana ba mususu batanga ba mususu batanga raté. Sans budget, sans préparation, sans... Quel budget? Le budget, il y en a, c'est 21%. Adopter une constitution. Pourquoi ils n'ont pas préparé? Puisqu'ils n'ont pas les soucis, ils n'avaient pas les soucis. Il y a pas la Congo. Hein, maman? Tout combat. Non, Bazali n'a souci à Bana Congo. Bana, millions mitano, Bazou Tangate. Et bien, nous avons la mbongo, il y a pas parapluie pas foutre cabino.
Ça, c'est pas possible. Ils ont monté ma bé. Et puis, on a un Nzambe, bon, on va bolingi bato. Bolingi bato te. Pour nous, belé, bazo tangate, baza banani, banyama. Banyama, baza bana bato. Bazali bana. Bango babeba, oya bino bana batanga. Non, là, nous dépêche. Maman Nazolo Banayo, en tant que cofondateur de PES, lutter contre les injustices sociales. Nous combattons ça. La gratuité est impérative. Vouloir ou pas, il n'y aura pas motivation et dans l'école secondaire et dans l'école primaire. Degré ou de force. Degré ou de force, il faut banso batanga. Ils ont leurs droits constitutionnels. Les enfants doivent tous étudier, de qui que ce soit. Papa Robert Koumou, tout ce qui est un dossier, ce qu'apparemment, que moi, Moulaï, na émission d'Abisso Mokonalelo, bah départ na Katia Union Sacrée. Bah départ et comme ils ont déjà causé la noter dernièrement qui départ et honorable Délice Sanga lobby qui a longé parce que à Monique Union Sacrée, ben fallait normalement c'est la peuple, mais aussi c'est la peuple était. Kokota ya monsieur Denis Kadima nyonso ane zo salema na kati union sacrée bozo consulter batute apparemment lingomba i de pes ndezo s'imposer makanisi na yo topé commentaire na yo ngai nazo kamwa c'est sanga na ebi mwana ngote na okakaye c'est sanga c'est président ya parti politique en vol les apartité oh ezali société et bandaki ONG et commis société mélangé même dans parti politique et là on est en vol au kukuta mituka et kendeke ils ont un registre de commerce ils n'ont pas agence c'est ce qu'on aux autres qui OIA avec de l'OIA na sauté moutou à 24 au comment on en vol société en même temps parti politique. Mais il se dit juriste, science sans conscience. Il y a une union sacrée sur quelle base juridique? Lui, il avait signé acte d'adhésion. C'est pourquoi il non, s'il vous plaît, maman. Non, à quoi utiliser liberté dans une nébuleuse? Na longu na union sacrée pas c'est là union sacrée ça fonctionne à union sacrée qui a une fonction à union sacrée na la fonction ça délégué dans le gouvernement s'il vous plaît fonctionne à union sacrée nini union sacrée va baser ma fonction nini c'est que il y a rien c'est une publicité inutile. Ils ne peuvent pas parler. Oh, na longu na union sacrée. Soko, yoza juda tout na papa. O longu na union sacrée fonctionne à yonini. Est-ce que l'union sacrée est dans la charte? Et c'est même pas acte d'adhésion. Union sacrée, président Yeboko Lobby, c'est une union de bonnes intentions. Ce qu'on a intention na yo. Et ça qu'on s'est rencontré na vision chef de l'État, vous êtes libre de s'écarter au vent sans publicité puisque vous n'avez signé aucune fonction qui a une fonction d'union sacrée. Des gens peuvent venir et répartir. Mais vision chef de l'État, si vous êtes d'accord, on achemine avec les chefs de l'État. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous retirez au vent mais c'est Moïse Katumbi pas préparé déjà. Mais c'est de la même façon. De part et d'autre. De la même façon. Moïse Katumbi a adhéré, fonctionne. Même le président de l'État a fonctionné à l'Union sacrée. Qui a une fonction à l'Union sacrée? Mais l'Union sacrée, on a beaucoup de sénateurs, on a une majorité dans le Parlement. Maman. Les députés. C'est-à-dire que. Non, les députés. Non, l'Union sacrée, c'est la reconfiguration de la majorité parlementaire. Hein? Dès lors que tout va adhérer à la vision chef de l'État, ce sont ces gens-là qui cheminent avec les chefs de l'État. Si vous
n'acheminez pas avec, vous n'avez pas la même vision que lui. Vous ne regardez pas dans le même sens. Vous avez des regards différents. Yo okay na yo ya leki na ye. Ro long appel okay na batuna. Okay na yo. Mais plus bat ba okay ndp. C'est une union de bonnes intentions. OK. Moi je parle du déséquilibre. Déséquilibre non quand qui mosusu député provincial Mukebai. On a est-ce que tant qu'on va consulter qui va consulter ba députés provinciaux. On avait consulté les élus nationaux. J'étais parmi bateaux qui ont marché dans la vision. Mais vous ne pensez pas qu'avec de tels départs, quelque part, ça ne va pas? Soko, aux leaders, on m'a dit que vision au président Bengaki Bisso, ngai na idée na ye ezotambola te. Et est à la sous-peuple terre. Oui, attends, ils ont un peuple terre, puisque vous n'avez même pas le peuple. Il y a un vol. Azaki ensemble, non? Vous savez pourquoi Kendeki ye Motowana c'est Sanga. Oyebi pourquoi Alongwa qui ensemble, Alobi Asale la Félix campagne. Puisqu'il est dans le Grand Kassai, il est fier de l'UDPS. Sans lequel il n'allait pas être élu. C'est Sanga, dans Louisa. Sans que à s'abattre campagne à Tshisekedi, Motowana et Sanga n'allait pas être élu. On se connaît, tout le monde a battu. C'est un vagabond politique. Abandi le MLC, non? C'est Sanga. Abandi le MLC, Akei Wapi, Agni Wapi, partout. C'était un prostitué politique. C'est Sanga. Il a quoi? Na Louisa sans que abattre campagne à Félix Wangé pour voter. Mais on remarque aussi. Il ne représente rien. Azali politicien, il y a micro. Il n'a pas une base. Les autres remarquent. Vers de Pamba, Falancé, il y a Pamba. Mais Azara Batouté, na Louisa, il ne représente rien contre l'IDPS. Et puis, 2023, à Kendeka Ndingouana, à cause de l'élite. Il ne sera pas réélu. Ça, le soutien du président de la République. Base à Louisa ne l'éliront pas. Population à Louisa que vous t'ayez, c'est ça. Mais tu remarques peu ensemble pour le changement na UNC Bazara qui côté Koyamba président de la République, est-ce que on a fait un message fort pour l'union sacrée? Est-ce que président Bengaki Batuba Yamba tout le monde a un parti politique et belé représenté Bakende qui mandengi na bango yo mona ki ba drapeau et belé mona ki ba drapeau il dépêche quelques drapeaux. C'est le peuple qui t'allait accueillir le président. Nous pouvons dire que tout va bien à l'union sacrée à l'instant. Union sacrée, tout va bien par rapport à quoi? À la vision du chef de l'État. Ce qu'on dit, il y a le chef de l'État qui t'a quitté Zali, au Bénali dans l'autre. Au lobby, parti à Guadine, INC, ce qu'on a quitté. Est-ce qu'on a une déclaration? Moi, je dis tout ça, une déclaration. Mais quel est le ce qu'on peut mettre au courant d'ailleurs, puisque nous on a besoin des élus. Point. Et les élus là, ils sont 282. Les nouveaux élus que nous avions contactés. Tout le reste, c'est ok, mais bon, moi, il y a deux PCB, bana batunyo so bandina. Biso toza ko beba na batute. Bandina FC. Biso to beba na batute. Chef de l'État, Azali, président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le président de l'UDPS. Il n'est plus le président de l'UDPS. Il est chef de l'État. Batou Bakene Koyambaye. Vas-y, UDPS. Il y a un drapeau UDPS.
Ça, quelques drapeaux, il y a eu des pèses. Parce que c'est le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Mais ce qu'on va bon, le peuple a accueilli son président. Est-ce qu'il y a un bon président de pèse? Ça n'est fini pour aujourd'hui. Papa Robin Koumou, nous avons vraiment très déchaîné dans la situation politique. Votre mot de la fin par rapport à l'émission Alelo? Le mot de la fin est Alinini. Les Congolais, Kabilo Balo. Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Béton. Azako Bunda, Alongola Boato. Na se a mai parce que boato bozindaki na se a mai po tonana na ibali mais makambo susu oyo boza komono mboka na biso batekaka yango depuis l'entrée de l'AFDEL. AFDEL eya koteka mboka na biso. Faut tout élément mboka na biso banso lisanga pour que tout relève mboka na biso na likolo. Et loko moko prezo kebisa président de la République. Makambo elekino bi na aéroport. Kaboyi boye infiltration ya ba policier wana. De même incursion ya Goma. De même Makambo ya Bukavu. Ba vétéran que je dirige Tosengi qui organise les états généraux de services de sécurité et de la police. Puisque Mboka na biso eza infiltré. En ernion ces akopola. Il faut que tala qu'est-ce qui ne va pas dans le service de sécurité na biso. Renseignement, ils ont ça les matières. Ils ont le renseignement militaire, ils ont le renseignement civil, ils ont ça les matières. La police, il faut des états généraux de nos services de renseignement, de sécurité et de la police. Sinon, non. Biso ba vétéran to boni, mbeba izawan. Et ça, bien peut moins passer. Ah ouais. Et si les émissions qui ne politique n'azali qui ne sont mingi à représenter les binons bozali partout dans le monde bozolanda biso en tout cas na sepeli ko ba que boza ebele to kutani très prochainement na souci à ko informer bino pe ko analyser actualité politique et longona bino. J'espère que papa Kouma landi penzembo o les interpellatrices o bande ko na biso ba yembi sur situation ya mboka parce que zo beta ma déjà to ça lisusu nini to ça l'union so ba biso que so ya intérêt à changement au côté mais apparemment changement quotidien. J'espère que boyo ki yango te na lobinyo sono et parce que tozwi mboka na se ya libulu na se ya mai processus saison continue tozobenda yango eza na mokili po bato banso bamata tonana. Et si tu écoutes très prochainement, bande koazo na biso libanda mboka ba diaspora, bande koazo na biso na Bukavu na Goma partout dans le pays. To sengino merci ming pour la conscience et mino kutani très prochainement na invité à Sika surtout que le qui week-end bon week-end mabota na bino to kutani très prochainement ticket nzambe a Benissa. Repli mokati dikoron bon abakoko na biso. Bye.